Saratola TV. Scamming is here. Quand on a place intelligence dans les vandi na bimisa awa. Quand on parle que ici pechanga aboma libala ya muninga, aboma libala ya sila. Donc si la balaka déjà pechanga eko boma libala. No. No. I speak English. Yeah. Come on. Saratola TV. Pechanga za unité de mesure à sila. Pechanga za unité de mesure à sila. Pechanga za unité de mesure à sila. Saratola TV. Déjà sila qui na succès, temtaki na succès qui pechanga. Pour faire la production belé mutamema si les a pechanga. Saratola TV. Ce que ça que pechanga boma libala na ye. Pour pechanga gagner nini, pechanga calculer ane batata mikolote, ya banena batata ti. Saratola TV. Moi suis azan étoile. Babo melake libala te. Saratola TV. Siko soki banana mi balé, baza baninga ya pechanga na sila. Mais sila yo zo banga ba papa batute. Ozaka na papa na biso nani? Saratola TV. Robe disponible partout na Kinshasa, na Afrique Mobimba, na Europe, na Amérique. Babi été, été. Moi robe ça là, moi si bien. Ils sont disponibles chez Saratola. Donc ban Amérique nazoya na Kinshasa obenga na numéro nanga. Oleki na boutique ozwa robe na isa bataille nyonso mais ban Amérique Saratola arrive déjà le mois prochain. Passez vos commandes, on a besoin de robe. Ils ont mis des belés, donc ils collent la robe, ils ont lata, ils ont boteka, donc si vous avez besoin de robe, oyo, vous passez commande na yo. Mois prochain, on a déjà en Amérique, il y a aussi robe na yo. Été, faut lata quoi. Été. Moi si, lata air mo qui africain. To tino ba guti pembeni ba Versace pembeni to niati dans liputa. La biso est solo li donc en Amérique pour passer déjà ba commande na Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Bandeko Balandi à Torpedia Télévision. Soyez les bienvenus. Votre frère Tadingala Pamosala et Benginga encore une fois. Une façon il y a qu'à informer Bino Nathan réel. Biso Toye Kosa et la Bino Moussala. En tout cas, je vais inviter toutes les personnes Oyo Bazalaka hyper tendu. Bandeko Nabiso il y a tension, Bandeko Nabiso il y a Kokaka émotion, choc. Et affectable facilement. En tout cas, je vous épargne Bolanda émission OT parce que ça va faire tellement mal et ça va choquer beaucoup de personnes. Cette émission, c'est pour chercher à ce que nous ayons au moins terrain mokobo. Il y a kimia parce que trop c'est trop. Est-ce qu'aujourd'hui, pour que nous puissions bien faire notre travail, il faut que nous côté na vie privée, il y a Saratola. Est-ce que les lopongana sala musala nanga bien, il faut que nous fouiller lobby mama sila abana kiko yokana nani, ayokana ki tena nani. Est-ce qu'il faut que nous fouiller na vie à belle vie? A passer qui vit na ndenge ni peu musala nanga do eleka bien po bino botala nga bien. Est-ce que il faut na que no koluka Ursil Pechanga abimana combien de mibali lobby pona ya nango na internet pour bien vous servir? Est-ce que c'est ça notre rôle? Est-ce que c'est ça attribution il y a musala chronique au biso tozo kosala. En tout cas cette émission je serai avec Maman Saratola comme d'habitude mais vous devez serrer vos ceintures parce que il y a des plaires na kati ya émission oyo. Nous allons parler de Maman Ursil Pechanga qui est aujourd'hui exposée d'une manière impossible. Sa vie privée est sous la limité. Mais je me pose des questions. Où sont les comédiens au Babimaka Awa pour dire non? Est-ce que au Bazoko Finga Bazo est allé Azali Mamate, Azali Moisité, Azali comédienne était? Bandeko balandi boyende to kozala na Mama Sara poto sala émission na biso mais na ko senga na ba mama nyonso ba parents nyonso Madjabou Rafiki en tout cas. Et zo ko continuer maman papa ceux qui mwana na yo ayembaka bien mwana na yo azana talent au lieu otika mwana na vacances awa akende ko sakana asalaka ba je ya papa na maman asalaka ba kukule asakana na ba zelu akende na ba gauche droite akende okutana na pitbull po akende ko kutana na ba padding te
botala occasion oyo majabu afongoli pona bana nyonso pona kopesa chance na motu nyonso. Papa osali vidéo mwana na yo asali vidéo à 50 secondes seulement. 50 secondes na affiche où je suis à Télébiso wana bon a été numéro ezali wana ezali application mobimba. Vous envoyez la vidéo de votre enfant. Ceux qui a sélectionné on va vous contacter quand ndenge bino botinda ki pour mwana akota na compétition. Ceux qui nzamba sali grâce bazu mwana na yo majabu va produire mwana na yo akoluka moyen à propulser à accompagner. C'est ce que Dieu avait dit, laissez les enfants venir vers moi. Yangope majabu a bengi les enfants boya vers majabu talent nabino ba découvrir yango sur la place publique. Makamu ya barob et zo continuer, je vous avais déjà dit barob et zo continuer, vous devez justement appeler so bengi. Vous aurez le numéro de Maman Sarah, ceux qui appellent déjà bazo zo numéro ya Maman Sarah et zana bato ki chassa misusu a batuna ki est-ce que vous allez prêt à porter ou bien mutu akoya apesi mbongo batongi. Cette question je vais poser aussi à Maman Sarah, une façon à me répondre biso par rapport ya makamunaye ya maputa. En tout cas Sarah Lobi, plus question que moi si azala salité, moi si akangama kaka na bilamba oyo ya ba pantalon ya kita mata ya ba kangadadi et comment on appelle ça kangadadi. Voilà donc kangadadi kita mata alobi la femme des puta et ça là moi si et loko mo dans autres voilà donc nous commenter sur la Maman Sarah et je vous invite, je félicite en tout cas le participant ya film Nabiso ma belle-mère oh c'est fou nzambe azwalo kumo nzambe abaksali sous belé et je vous informe que Poutine vient encore d'écrire un nouveau film na combo il y a Psaume 68, 7 si je m'abuse pas, je suis alors tu l'habisso donc affiche une façon il y a quoi accompagner ba maman ona mosala bazoko sala nakati ya Psaume 68 makamoni nzambe alobaki nakati wana makamoni donc eza nakati ezali filmer oyo ezokoya. Allez vous abonner, déjà plus de 219 000 abonnés, gloire à Dieu. Voilà, Sarah aza déjà on a plateau nangai ce qui tolo balangage moko avec mon réalisateur Josué to kenenanto zwa mama dinana o déjà zwami na mboka ya bapaya kuna en plein tournage azoko sala mosala na ye mais awape apemite alalite atikeli biso Opusa un film qui va bientôt causera disponible na DD Télévision. Suivons d'abord l'extrait à Opusa et plutôt Zonga pour te Maman Sarah. Merci. Sarah Tola TV. Ouais, moi je pars. Papa, va péter le ok? Papa. Nazu Mobalo est responsable, papa. Bazo Bangé peut baisser respect. Moi si on moni moi si kotambola na ye papa. Zengi nyama. Okati no tinga mo pole wiki opesa nga iPhone 14 Pro Max. Ena sopelo ma teloni nango. Izengi na kanda tinga na zingi na ngayo pe ko bala ya kanda. Pardon, zo mona mza sim na ngai. Mza sim na ngai, zo chomona yo. Atali kamu eye na moye na butu ngande mobali na yo. Okosanga, o trompenga o mwasta. Etali ka yo mo. Papa, tiens-les, au moins mboko. Oiseau za lamba super za. Et musikate. Na mangana point A. Bisa 500 la mati. Talon zonga bo muta kufi. Oya tate mama. Oya Ye ute kisa mwana nzambe. Ayude. Maukanga. Mama na yo. Na mtema mabe. Yo, obile na. Zerka ngana. Kusima mbele te. Kusima mbele na. Sarah Tola TV.
Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Nakansi, vous venez de suivre Wana Ezali Film et Nabino Opusa. C'est une production d'IADD Télévision. Mama Dinana la douce. Azo, séjourné depuis pas mal de temps. Namboka ya Europe Kuna. Namona qui est l'autre jour Azaki na Belgique. Mon komoussous Namona qui est donc Azaki na France. Biso Ato continue comme ça la promotion. Ya Misala, ya ba Mama. Une façon ya quoi accompagner Bango. Boende Toko Banda émission. Biso, je suis Miezi. Ce qui est le langage moko nandenge ya world mais nandenge ya 12 te il faut kanga motema po to na plateau nyonso ekoki ya tozana biso ka bato tozana Mama Sarah to pese mbote. Mama Sarah to la bonjour. Bonjour papa Tadi. Bonjour na batnyas to balanda biso. Bon début de semaine na bat tout. Semaine eleki na ndenge nini Mama Sarah? Ouais, semaine eleki bien, semaine eleki bien. Semaine elle est bien malgré malgré ni les sous pour la monina yona je suis beau ce qui n'attend encore malgré je suis dans l'attention donc je suis déjà ébi au yofo bimisa ouais semaine elle est bien malgré moni msana biso batu balinga vérité te OK pourquoi ya la vérité batu nga kama batu balinga ko respecter opinion mutute yo tango soutenir Tadi Ngapé na soutenir na peut-être je suis. Est-ce que yo faut que tanga na ba nous soutenir ka Tadi na makasi? Jamais, jamais. Opinion nanga etikali yanga. Et la cité que makamsara lobby yango wana de vérité. Tenga na lobby selon de na moneli, selon compréhension nanga de na yo kedeli. Donc ma fingeleki na bande wana biso ba gaulois. Mais bo ça l'effort bo relever ba défi oyo. Fallait acheter la faire. Ils allaient bien. Ils allaient bien. C'est un message nakansi bande konamisonio so balandi Rafiki Madjabou. Ouais, Rafiki Madjabou en tout cas ils a déjà système évolué. Ils ont soutenu que le cabiro na bango ezawa puis au télécharger application, au s'inscrire, inscrire moi nanao. Moi vidéo il y a 59 secondes. Moi na embi bandembo ya ba musicien à Madjabou, topé ya ba ambassadeur. Et otindi yango na kati application na ya Rafiki Madjabou ceux qui mona na waza retenu Madjabou label et coproduire mona na yo parce que talent ba propulser yango dès le bas âge to c'est la teke mona ko la ande après obimisa talent na été to mona Michael Jackson ba no yemba na âge muke donc moi maso mona ke mona na za na talent zo yemba orienté yen ayembela tanzambe na voix kitoko waza nangwana ezali kanisa malamu mingi. Très bien Mama Sarah. Maman mokope atuna kinga na immeuble place na futelaka alanda yebiso alobi ngape mwana nanga ayemba kitoko mingi yawa. Mais est-ce que bazoko exiger qualité à image, qualité à téléphone et un format moko boy faut ça exiger que faut tina ngona format wana ou bien ataka ki kalaka ça mais l'essentiel kaka vidéo na son ya mwana ezala po comment? En fait, je ne pense pas il y a une obligation à qualité parce que Madjabou déjà ba ebi moi ba réalité belé les kanana mboka na biso to wana ba petit peuple. Très bien. Oyo ba tamsu bana ba iPhone T bazana ba Fold 3T bazana ba téléphone à makasi T mais ba tamsu na téléphone ko filmer. Alors l'occasion pour na son je crois peut-être bozane na besoin ya bayoka mongongo kaka au filmer na au moins na mais bayoka po ba ozo image te bango ba luka image te pa mwana ba luka mungongo voix ba e ba talent ya mwana. Très bien. Donc je ne pense pas que ça a ba condition. Merci beaucoup Mama Sarah. Maputa barob et kolatsa ba maman ba question ezali moi ebele maman est-ce que ezali ba prêt à porter ou bien mutu akoya sali commande na ye bwana ba obaza na Kinshasa ayena maputa na ye tailleur na yo atongi ou ça se passe comment? On a vu sur 3 ou 4 appels mo ya bato Kinshasa ya ndengo wana. Bon déjà pour na Kinshasa bon na ko sous-estimer batute mais pour na Kinshasa na préféré moto azana Kinshasa c'est pel na modèle otongi sinokara. Aux photos
ok pas tailleur osombeli puta no otongisi parce que nga na oteka maputa la nga ya qualité oso comprendre oyebi congolais nda zalara nga na maputa la nga na oteka ya qualité pourquoi na modèle na nga wana okolata sultana okolata otongisi la ngope nzulu câble écouter au moins okolata pe super nga siko tom su na tongisi na nga na ba super o mona keto bala na tetango tu na nga sara robe combien na episode $100 ogangi modèle ana so na sombi kali puta la nga ya $10 na otongisa na kwa beteli nga eleki na on yango wana moni en tout cas pona bande ona biso Kinshasa kangaka photo otongisi na yo nga pe nazwaki yango pa mutu natalaki na kangi na tongisi yo pe kangaka photo tongisa sko pona bande kona biso Amérique couturier na poto azalo ka biso na Kinshasa te oui et puis elo na inaka sumbo kango ya Amérique t'a dit nyonso ezaka au rendez-vous mais nyonso c'est sur rendez-vous tala to que restaurant moko momulo pa memanga to komi na restaurant na balia ba viande boy bakata ba viande sur place to komi na restaurant wana oh non ici il faut par rendez-vous is a rendez-vous you don't know rendez-vous I know coming I know cutting no cutting you money baku no cutting not rendezvous not cutting sans rendez-vous is cutting is rendez-vous oui t'as dit Nathalie Bwenga en tout cas bato bo amité à ma mère donc au mona muto yebiso monde za la rawe toke visiter le ko bisara photo to appliquer une application to réserver boye cache boye simbate donc nyo c'est un rendez-vous sko tailleur maquillage nan po ba tio basil na salon ba opé so rendez-vous au looki na internet ba photo adasa ne to kindara na excuse na studio photo professionnel wala to appliquer rendez-vous to foot en ligne après ok ba yepse bino jour boyende za disponible pour RTL ndeza R na bino po bakuta ni sabatu kuna te wande za la bastille photo na biso to kuta ni talebele kuna to kenda to zaleka biso moko et puis séance de biso photo R esili le temps na banda ozela ba ngai ba pesa ngai nga batindela nga na téléphone po dasa ba nga ba zongse na mail ba traiter batu R bato ba 9h pe ba bandi moko aye maman aye na bébé na ye azali na R à 9h bisoto kei ba cotiser donc bazana moi respect mwana yangonga très bien donc bande on a biso ya Amérique na lingaki plus ko aider bango parce que bana difficulté à kotongisa ngona poto oui bana difficulté ya osombali puta to msupe na poto na kotongisa puis bango bazoki mambangu derrière temps le temps aussi au mona mutu moko sala ka 3 places tom suba ne moko kuta kenda otika bango suna ba gardinage a futela ngombongo akotongisa robi ernine antata za africain pe na besoin de bana ba été boy bala tala ta ba robe moi te non mais mon cas n'était parce que so mali les koti I not acheting. Yes. On comprend. Donc on a plus ces amis qui pour na bande on a besoin Amérique et puis facilité. Il y a même la banque en coma. Ngamo comme non même en personne et puis livraison est gratuit. Très bien. Donc pour la bande on a besoin on a Kinshasa na sous-estimé oh pas linga somba yanga ya qualité nanga. Obengi kaka mais donc ils sont prêts à porter obenginga ozwa robe non mais ce que ça que oh maman Sarah boyena boye Coca-Cola ting zwa photo ne pas na yo no kakuling zwa ka photo explication est claire zwa nga modèle wana photo puis na kanga photo za Facebook nanga memela ka tailleur facilement voilà facile. Merci beaucoup maman Sarah Tola nous voulons parler de maman Ursule Pechanga na kanesi yo posali parmi 2 ou 3 personnes 2 3 4 fois na plateau to sali moi ba analyse sur le sujet il y a Ursule Pechanga lorsque tu as suivi d'abord ma belle-mère participation il y a Pechanga selon toi ezali récite ou aboité na kati ya film ou film wana ezupena en plaire pe succès na ngote te film eza bien na moni place même Pechanga même pas Pechanga na batutu Pechanga te batutu ba participer na film eza bien histoire et comment bien ba acteur ba répondre na ba critères et puis ba pesi ba le meilleur dans bango donc film wana isa no comment. Voilà Sarah, hier on connaissait maman Ursule Pechanga et maman Sila de meilleures amies. Aujourd'hui constate au sali pe o ezo komona na réseaux sociaux
toujours les gens s'attaquent, les abakou, je souligne, s'attaquent sérieusement à maman Ursule Péchanga, voire même na vie privée naïe, et il y a kokende jusqu'au-delà même il y a obisoto koki ko imaginer té. Selon yo elo konine e koki ko sala ba elobi bazala ki ba meilleurs amis, mais lelo ba comment na moi ba distance moko boye, mais quand moko boye ba sa charna ka ba sa taka sérieusement et pas ya musus maman Ursule azali mabe asala ndeko naye mabe makasi yango lelo fo afuta ba po kasser. Toza banzambe tentadi. Relation eza normal batu bako zala batu bako kabwana. So écoute batu babalani divorce yaka. Séparation na famille yaka donc pourquoi mot séparation exister c'est que batu faut bandimara que la séparation existe. Très bien. Donc to ko zala bien lobi pe to ko kabwana. Ya mabezara que ko finga. Sko ko finga wana to ko vanda teto lobelango parce que Eza aura bilei ya sila na batunae ya chaque jour teke ngana oso to vandi to lobela onde bango ba otika donc eza bilei batu tout ba comprendre système na bango onde ba travaillera ba betaki belle vie na kingakati bazui perte et ningani kuna retour epesami bazongeli siko Péchanga donc eza façon de faire na bango et puis na côté asila unité de mesure na ezara Péchanga. Péchanga depuis un certain moment n'est plus na scène mais maman si la azali active à cause de la unité de mesure na ndengeni. Aza unité de mesure parce que moto aza na actualité alors nga sarande na actualité na top na temps na bando finga moto avanda na banjo arate aleka su na be mission te. Soit moto wana nda unité de mesure nanga yango na kana somo na eti lelo na otinda batu ba finga parce que moto abeta ka souster alors moto mo abada obeta match kalatika beta souster yosko moto koma obeto koma capitaine équipe nationale capitaine est-ce que oko vanda peno bano calculer mutandengwana même pas. Péchanga za unité de mesure asila yango anu moni sila azokoka en fait ko azolinga même existence à Péchanga te parce que Péchanga non pas zongi sur scène maintenant azongeli production te mobimba penate te production pendant azongeli te mais ce que bongo tanga azongela la production ezandeni pour boyena nous a supporter été a supporter présence nete na réseaux sociaux a supporter tenenga sali film na belle vie a monaka neti Péchanga o ya susu non za mal à l'aise non na wenzo mona abatandi piodi na chance na ye oui et puis na prix na épée lelo batu tout ozaka na bango bakoma bango nyoso bafungola ba chaîne bakoma ba journaliste ebele ebongo siko obando kanga batu nyoso te yo koma journaliste te to yo koma ebele te mutu nyoso to azali libre ata yo mutu otalanga so lingo fungola lobi chaîne nao makasi noka ya oluka succès makasi na yo babone batala yo makasi ba contenu na yo oyo sepelisa batu po batala yo esili donc unité de mesure na ezara Péchanga unité de mesure assis la peneza Péchanga mais na badoza qui depuis apparition na ye na Nigeria et fongoli lisusu robinet ya makambo oyo qu'est-ce que les gens veulent Ursule atikala ka ndenge babenga kaye nani mutu ya ba shooting mutu ya ba photo na scène azonga te so azongi na scène ezali synonyme ya kobanda ko finga et puis ko s'acharner contre ye yango lo na ucholo bano existence na si la ligne même pas à exister que Péchanga moroboy azalaka ah oui so iba bana obenge kala comédien ba shooting congolais so moni azo critiquer le mot sala mingi c'est que ye mora sepela nelo ah oui il faut tikate continuer à ça l'assemblant fali ba finga kai awat musicien ya ba featuring faire alobarani ke ya bando sa ba featuring na ba musicien na ele to sukapi lelo bango nyonso suivez les guides na kati ya featuring very good is suiving yes ozo comprendre mais bafinga kango bafinga ka fali complexé ngai nde nzamba rumba ngana tikali na rumba congolaise ye complexé ko yemba banzemba libande za complet bakoma ko yemba na ba diction polate français tengama bazo yemba ba français na kiyombe ezo yemba ma je te dis te tika ba Sarah Poussière poussière eza wapi
Ya ko boma bat misu na tension no mona caméra lo mona maboko ekuyi. Allons-y. Bazoy balaki yobe. Ba boya rango. Balobaka o eza complexe mais belé batu baloba. Dans ce monde congolais critique que loko yé pas au compta sala un jour. Stade de martyrs ka ya fali wana batu tout ba critique ngo. Batu ba kokufa mais entre-temps bango pe ba préparer ba pe taper ka stade. Au monde mentalité congolais. Azo critiquer loko yé mo azo enviango. Balobaka pechanga zara nini acteur à shooting. Yé théâtre kokité shooting. Bana yo lelo. Si la vie na ezani lelo. The photo is photo. Shooting is shooting. Photo na photo. Scoto lobani. Donc congolais faut ça ke bana ma congolais so azo acharné on eloko mo boye yé pas azo envier ka eloko wana yo kanta skonde ba loba no fotika kotika te faut ça là au persévérer. Vous comprendre. Donc comment na mamninge leka eza clair si là unité de mesure na eza pechanga. Mais aussi bazala ba meilleurs amis balobi était maman quand les tozo kolande pas ba frère na biso na ba sœur na biso ya les abakouk maman Ursule a diembela na succès ya maman Sila Azwa Aïbaye étoile maman maman Ursule souvent ba place nyonso akendaka aluka ko yiba bande konaye étoile yango moni et sala epaniania preuve na Angola ba mema bango et pas président Caleb ba bano fingaye elongi mabe et sala ye motema ketu moninga na ye azaki. Donc, elle était, maman s'il était plus que star et pas ya maman Ursule Pechanga et bota moté maman bien oh le lo ba retomber moninga assez. On a pas question non mon comment t'a dit pour répondre bien. Yo on a besoin mon comment on est na ngo nyo so bodo ngo kokité. Voilà, maman Ursule Pechanga il paraît azali voleuse ya étoile ya batu ayiba kaba étoile ya batu lorsque yo kiango omoni yango tu te dis quoi d'abord Sarah? Merci pour la question parce que tant on s'ali ba mélange à ma question non lo bambala moko to sisimba mo émission zangi pe question tout nanga. Donc déjà pona makambo etali ko yiba étoile. Il faut non ko bana ko yeba. Avant pechanga na Sila. Bakoma ba camarade. Sila zara nani. Azala succès hein. Azala nani. Azara Mapangu, surtout le plan. Ah ok. Elle était mariée. Aki na Mapangu. Azaki na succès. Parce que mutu o ba yiba ke toi les amis mutu azara de ako briller ba etufai. Si la zako briller wapi. Et puis ba etufara mutu a brillaka. Si la zako briller te. Siko pechanga a yibi étoile ni poisa na ngonetini. Baoyi étoile nendeni. Et puis muta sambela bayiba étoile na ete. Ah oui hein. Azaka intouchable. Faut pas oublier. Muto sambela tambola na kobanga nzambe c'est le principe de Dieu bayiba étoile ten. Oyibe ndeni. Ya fungole le porte to bando yiba étoile nendeni. Des fois ça makamsu ton to lo barato e barapeni to lo ba. Étoile nini si la zaka nango. O eleki o elekaki makasi senga epeshanga etufango ezani son succès à l'époque ezaki te peshanga mtasali succès liboso asila ah oui wana mwe congolais nyonso do ayebi wana congolais nyonso ayebi siko ba etufaka muto azana succès to muto ana succès te muto azana succès nde ba etufaka pona kozwa succès wana nde toza boye Toana ba journaliste belé o nanga na to ebité moko auto finga ferrat. Yo ebie. Na ebie kutu. Ngape na ebiete. Mais ba journaliste. Parce que oso mona déjà ba tout na télévision ba sai o moni mona na fingi ferret. Muta olobela zate. Mais ngaso na lobika siko mukili mumba basali be mission. Vous comprenez? Orana étoile yango wana batu baluka ba étouffé. Parce que si la zaki nini po pechanga étouffé. À cette époque. Pendant qu'elle avait déjà commencé le théâtre avant maman Ursule Pechanga. Au moment que Azaki na yelorote. Siko ye Pechanga
ao banda ko étouffer pour na nini ao yiba étoile na e o mutu ye moko étoile ne brillate ao yiba ni étoile peut pour yiba ngo fait briller t'as dit étoile est brillate o yiba ni à un moment au mona kolobaka pour na déstabiliser mutu pesa bien mais na kati ya lokuta il faut mettre un peu de l'intelligence à l'intérieur pour que lokuta wana ezwata forme ya bien ezangi sa sara façon ko analyser boye ezu forme te ezu pena forme tout monde esenga babilo mso sa ba ressemblance balana tant batu ba yoka ba c'est que penda yiba étoile yiba étoile ndeni Izaka makamba tu baoloba pour nous comment déstabiliser Péchanga parce que baby Péchanga bientôt production pour ça de nanzela makolo ya nanzela alors le seule façon ya ko déstabiliser ko créer ba ennui o bato batala biso bazana bango sou bazo baté ba comprendre que o lokuta o solo o lokuta o solo donc koloba ke Péchanga aiba étoile asila c'est faux et archi faux. Très bien. Maman Sarah naïbi keyo au oui la solo Angola oui nazoya naïbi keyo au se documentaka moi trop sur des choses des fois lorsque les gens parlent naïbi ke avant oya na télévision ozwaka temps pena ya ko fêter ya ko fouiller pour lobby ezala lokola tort pété donc pas na yo mais les gens parlent aussi ya lisolo ya Angola oyo ya président Caleb Ameba ba maman na biso oyo mi balé na Angola et il s'est dit que ba maman de maman si la Angola Ursule Péchanga ayande ko diembe la poa luka moye akende Angola na sima ya ndeko na ye preuve lorsque ba kenda kuna babanda ndeko golola ye est-ce que lisolo ya Angola oyo maman okozala na moi connaissance na yango ou okoki pe kozala na analyse oyo okoki kosala sur ce point parce que ils ont touché na ba personnalité ya ba maman o mibale ça fait pas quelque chose mutaobe tama solo wana nyonso zana abakuko te pesa kombo na mamu azan Afrique du Sud Caleb na sila nani bakenda Angola ya zala wapi azaka na Kinshasa fo ezala oui sko ye awoloba mama ndengwa ne pi communauté ndimi yango ndeni po mutako yo ebisa biso vérité kambwana eza Péchanga sila na président Caleb bon admettons que sila mutaebisi d'accord c'est que muto fa pesa biso vraie version eza sous Péchanga te parce que bango mbale bana ba mes attentes donc eza président Caleb mais moi j'ai parlé avec le président hein ok nous gardons information oh t'as dit bon to bando ça analyse ndé ah oui nanga pena yaka na kota na po mamuka na yo kosa te na yebi ke yo kote kuno kosa kate bato pe ba uzawa na ba otala biso basola na président Caleb Bobenga e botu na voyage Angola obengi saka nani babengi saka Péchanga voyage Angola fallait Péchanga ndakende Péchanga imposé président Caleb abi ah voyage Angola chapeka na sila no ya ngamonti abenga Péchanga ki otikele passeport pour azwa ba visa ayebisi abina oyanga monte na oya pena sila chapeka biso na sila OK nda obija sila bakende pa président Caleb batika ba passeport a imposé sous président Caleb abi okene na nzela makolote asombela bango bi avion abisara président Caleb aza envie akufite botu na président Caleb akufite ngape na kende na vérifier sous pe so bakosinga beaucoup mais la président Caleb Botuna abengi saka nani na voyage Angola et puis nana imposera sila kende nde bakenda Angola wana président yo sombela dingi billet président Caleb asombela dingi asombeli sila asombeli na ye Péchanga bakena basaba masiala batebele musu bakende na njela ya camion parce que Ursule a imposé ka boya ki na makolo ngaki avion tant pe bakomi na Angola Moniteur ba sabino makambo il faut bokinda ko vérifier déjà si la qui na succès te mutaki na succès qui Péchanga pour faire ba production belé mutamema si les a Péchanga OK Péchanga mutunde bazako ozela na Angola bazako belela na Angola eza ici là te yo so mona déjà mutaosa la succès ezanga to voyager ce qu'on a yo tadi to comme na mboka mo boye nga ba obela ngate ba obela yo
ça là-bas yo ba bioplastique et ça va donc on a ti Caleb poto que nous non clair pour musicien pour producteur azwa courage à Robin sa musicien abetsae il faut moins notoriété zala surtout côté Zobet ça c'est qu'il faut réclamation et beleza la musicien star na mboka wana donc ti Caleb asala ki casting na ye a Tchekombo a Peshanga ti Peshanga obligé à sombele na billet c'est que Peshanga zaki réclamer kuna na oui. Donc deux fois quand on dit des choses il faut un peu koluka moins intelligence ata koluka moi retenir mon boisa la et puis ça poids na maloba donc eza purement mensonge maman Sarah avant to kota na sujet o ezoko sopa vraiment moi babo soto ya papo bazoko tanga kombo awa mais naza na besoin nan osala nanu moi analyse moko boye maman Ursile maman Belvi Kondi maman Léa Ndaya maman Nani, comment elle s'appelle encore maman Fatou Miracle, pour citer Nanou Kaka, 4 personnes oyo. Bango nyonso wana lelo ba koma na ba antécédent et pas ya maman sila. Mais ce qui OK Holandi na ba histoire na bango o koyoka ke maman Ursile asalela maman sila boye. Wana ka batu wana ya les abakuk herba ya koloba na kozanga maele. Maman Belvi asala boye. Maman Leandaya asala boye. Maman Fatou Miracle abando sala maman sila boye. Mais à la fin ka batu wana nyonso ba koma lelo mabe ba kuma occasion ya ben insulte na ko exposer bango sur la place publique et pas ya les abakuk to benga ngonine maman Sarah. Le cœur de l'homme toi ne lo ko benga ngote c'est normal pour la muto aza mutema mabe aza prêt à renuire na batu nyonso tout facilement c'est normal tout ça na kombo ya opesa ngote c'est normal tati. So moutana pour ça déstabiliser moninga à déstabiliser et puis il faut faire très attention à bateau ba pleurer généralement trop hein les mon affaire a commis maman Denise passer l'équipe pas refaire la passe à nini bateau kutu bazo souffrir ba ozanga talipa na tongo boya talipa na maya loba komela ba na ngote mais faire pas comme kolela maman Denise passe maman Denise sunganga ye maman Denise passe nazo ebate vous comprenez donc bateau balingara ko se victimiser trop ba batu malamu te ba batu malamu te donc soyez moutana pour ça unir bateau déjà soyez plus de 4 ou 5 personnes ba on kande ba salo mabeka. Allez-y comprendre. Et aussi, pour aller trop loin, je suis allé na chaîne à maman SB na Monique parmi Baeo, Batiaye Poa pour na chaîne Wana Papa et Lombe appelle ça ba mot d'ordre, maman Ursile aussi appelle ça ba mot d'ordre. Mais pourquoi toute union so baya pour na quoi apporter main forte et pas maman si la bazo za la kaka bazo finga mado facilement jusque là. Réponse à maman. Yem talobaye que si la Peshanga sala sila mabe makasi yango sila garde à distance siko mamu yo pe benga sila tuna po no benga ka Peshanga aya o chao po na SB poyem tabenga Peshanga ke bayamba o émission le kana SB changa po isa chaîne asika parce que chaîne asika basenga bacha batu po net nga valdi tambwa abenga nga sarato la changa po chelanga lia chaîne na communauté vous comprenez ça apport coparrainer yango eza apport siko soki ye pa bengi ke sarato la basa elange mission ele kana chaîne nanga changa mo poa Peshanga sala ki yango siko Peshanga to sala ngo SB botamika lobia yo siko tuna pesila siko bokomendeni yo benga su Peshanga sala émission atuna sila yem ta sala o ba mabe yo kabana na batu en silence siko courage wana ya obenga sila ya o chao poa iuta iwapi soit disant mta sala o mabe na vie. Allez-y comprendre. Okabwana en silence, oh, il y a vraiment des choses. Voilà, maman Sarah Poto Lukamoento chité na biso télévision ezali temps ba pesa biso so 38 minutes donc pesa biso ka 40 pour totika likana moi 6 minutes mon ingénieur li solo ya papa Kandol oyo ezo sala na motema pasi
Maman Ursule to yokengoka na minoko ya bandeko yoke akabola ndeko na abebisa libala ya muninga aratisa muninga ko bala à l'époque ko changer maloba te loba pe ba phrase abaki abebisa aboma libala ya kasi mais abebisa libala bato aboma libala ya bato asala ete babala te yango te ndaloba ibongo ya loba ikaba bebisa libala ya muninga boma libala muninga. Quand on parle de koboma, c'est un mariage qui a été et babomi. Kongo ba que ba phrase te biso to na besoin to analyser yo ba que c'est bon ba phrase pourquoi. Ba loba bien que aboma libala ya muninga. So tali même na attaque émission mamoisa que Ursule a péchanga boma libala ya sila. Quand on parle de libala, c'est-à-dire il y a un mariage qui a été fait muto abomi yango. Bisona bino to vandia wanakati ya Congo Kinshasa République démocratique. Aux position il y a bien. Pour la monnaie so comment ça c'est que ça vient, ça coule. Attends problème mon côté jusque là. Oh my God Jesus. I don't know problem. Yes. L'action is coming. Yeah, it's coming. It's coming is here. Quand on ngana linga place intelligence nange vandi na bimisa yango eza awa. Quand on parle que ici péchanga aboma libala ya muninga aboma libala ya sila. Donc sila balaka déjà péchanga eko boma libala. No. No. I speak English. Yeah. Come on. Is here is Congo Democratic. Is Republic. Yes. Sila is here is Okapi Democratic du Congo. Yes. Peshanga is here République démocratique du Congo. Yes. Come on. Sila is married is Butu. I don't know. I Yes. don't know. Yeah, I don't know. Yeah. You is view is marriage for Sila. No view. No. You view? No view. Place batu donc likolo ya buzoba ezola kisabiso niveau à cerveau à monde atanga so na fondele mutu likambo il faut eza na mo eloko e balana na ebisio ke batu bamona niki menga te bamona ta preuve moko te mais na mema communauté mobimba pendant 6 mois ozo comprendre pendant 6 mois parce qu'il y avait aussi l'intelligence koyeba pe koloba yebisanga sikoyo si la balaka na ebite si la balaka wapi mamu nga nazo senga po en tout cas peshanga sali mabe peshanga sali mabe to ko tolérer te mutabala oya obomele libala même nga no sepelate donc mamu nga nazo linga au moins ba preuve ya libala ya sila po biso to mona te peut-être ça mara en coulisses très bien bo pesa biso ba photo ya libala ya sila na papa Kandol poto lukato ye bandeni ya kosaela ndeko na biso peshanga ba émission nga boma libala muninga et puis tango zolo ba ka boma libala muninga nga ezolekelanga peshanga bala si la bala te tout kalo mona en place ba na alliance te ni na l'autre côté oui est-ce que bi que papa Kandol wana ata papa mukolo oui un papa responsable qui a beaucoup mais ngai maman a faire quoi que si la bimara na batata mikolo potala trésor Kandol déjà cause à mobala sila mais ce qu'au moins na papa Kandol bino bobanga ba papa batute mais franchement bobanga ba papa batute papa awa balega gate mama soki bosa ba analyse na bino bonzala ka mwa mayele nzambi wani bino bobanga ba papa batute tala Kandol na camarade peshanga wana mwasi o mama che vidéo comment est love yeah. Et puis elle est très fâchée aussi siko soki bana na mi balé baza baninga ya peshanga na sila mais sila yo zobanga ba papa batute ozaka na papa na biso nani toyebi déjà toyebi tous les cas on traverse on sauting I sauting les abakou kebele baza maelete en tout cas I sauting est-ce que
na ba pensa peshanga azara muta na liste a peshanga ya mibali peshanga reva mibala batata te je suis désolé et puis sozo boma libala muninga ezala na but moko pona remplacer oui na bomi ponga na remplacer si ezala ka bon ah oui siko libala oya kende ko boma ya ki makangu parce que papa wana za mwazai na mwasi na poto aya na bana na ya mikolo siko libala o yesi la lingai papa wana abala ya ki makangu peut-être le deuxième bureau. Et puis bazoba bazoba te que bazo exposer plus vie privée là. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas exposer plus vie privée. Il y a ngwana sarato yebsa bango ke bato yo les abakuk oyo basodo balinga ka mama o te atamoki. Donc ata mutu mo linga sila ayoki ke abima pena papa kandol déjà papa mukolo. Et puis même le respect même il y a papa qui a ses enfants. Bah il même pas état na il y a santé siko. Non, ce n'est pas bien. Oyo kota papa batu mo mati ba miniature kotanga ba komba bana na ye kitoko te. Mboko yo. Kitoko ata mukete. Mboko yo en tout cas et aussi maman Sarah okomona na ba live ya bongo na ba émission ya bongo que regardez comment les gens bazo intervenir bazo koya bazo ko chango maboko poka ka bazo ko luka ko nuire la vie il y a Ursule Mokoboy qui est en train de faire sa vie. Et puis, yebango tadi sokezا ke peshanga boma libala na ye. Po peshanga gagner nini? Peshanga calculer ane batata mikolo te, ye obmanena batata te. Papa wana kutu bana ne ba reconnaître même pas que si la zaï makangwa papa abango. Aba reconnaître ngote. Bazo reconnaître ngote, bazo yebango te. Ba yebango te. Baoye bango te mais bao sutuka kabo makambe na réseaux sociaux papa salabo ba famille abato c'est choquant en tout cas c'est comme moi sur azana étoile babo milake libala te et puis à chaque fois quand ba kombo il y a ba mibali ya bato non soyons quand même responsables en tout cas moi sur azana chance abimana mibala bato te et puis moi sur azana chance mobala oboya ote pour camarade ya ebisio likambo non peshanga boma libala ndeni awebise ke sila ta mobulu boda ponga nazwa c'est que mobali wana paza ko lingote soit mobali na zana eloko moka découvrir ki na nzoto tam so amona ki yo nze rosa taille complet ay komona o makolo mikie ay komona misisa amoni tam su baridi mobali amiki meleli e komi o peshanga mutaka nazo kitano e komi o peshanga abomi libala ba inspiration wana déjà essayé émission Ezo Soukawa non plus Souka pour la dédicace ou dédicacer le meilleur fan pour je suis déjà pour la monnaie à comment que World mais je vais signaler quelque chose mes frères et sœurs si réellement vous voulez qu'il ait au moins Kimia Mokoboy si Penna Bolinga Kamama Sila vous respectez j'ai vite compris que Batbazo qu'on manquait maman respect et ça casse ses anges dessus. Ces anges adorables, ces anges oyo, bayeba ko kopé sa maman o doit respecter. Nous tous là nous savons la télévision awa. S'il y a une parmi maman Silana maman Ursule, ce qui est dans muto ça la succès fou na mboko c'est Ursule Peshanga. Kokutana na bango et ça la peke ndeko na ye mosusu pe azwa makambo mais eli ko ba fin du monde était mais quand vous venez avec ba vie privée ya ba maman on a ba télévision na ba kombo ba vous devez faire très attention s'il vous plaît tout ça la ba critique na biso Ursule a auto jouer kuna et simbité maman si la sali émission film na ye kuna et simbité sur le plan scénique patati patata tout c'est limité wana s'il vous plaît. Ça a quelque chose de bien. Maman Bijoun Ketani, en tout cas, un grand merci à vous, maman. Na papa Jean-Pascal Leka. Que le bon Dieu vous bénisse. Maman Zozo, la femme de papa Noima Bakalanzinga, mis le respect. Maman Deborah Lubanda, Kilo Mamera Calgary, Aurélie Mafuka. Tata Mosia Bana, depuis Kalayoza Lawa, puis Aurélie, puis sa beau-frère Nangambote avec Neve na nièce na palais. Un grand merci à maman Émilie Setimaïnga. Mes sincères condoléances à toute la famille, maman. Un grand merci aussi à Bertin Konde. Bertin Konde, est-ce qu'un message à Sarah Tora et Komaki? Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, Wanana, Canada. Nzambe Apambolabino, le meilleur fan Nyonso.
Mama Deborah Lubanda kilo ba mère à Calgary nzambe azala na bino so mongongo ekiti boye eliko lobake mawa elekinga mwa ebele na se na motema yango na posa ko matavoa te président bébé Mama Nathalie Nana Mosibu, Angelos Karwan, Fatou de Conti, Makiala Kumba, Madelina Keta, Tatapo et Fapekato, Nzambe Azalana Bino, Sol Mbemba, Mbemba Basol, que les bons dieux vous bénissent, Bissika Nyonso et Soame Bino. Maman Sarah, un dernier mot, ce qui dédicace. En tout cas, un grand merci à la meilleure fan du monde, Bambote na Baonios, tout place Baza, na Linga Baon Mingi. Voilà. Together, I love you so much, yeah. I love you so much. I coming, I parling, I facing my mission is a finish. Allez, lobby collé kalelo. Je souhaite.